Saratola TV. Bah comme moi c'est mon bal officier l'État officieusement, pas officiellement. C'est-à-dire l'État reconnaît que oui, on a déjà bazar marié. Bazar déjà moi c'est dans mon bal. Donc bazar déjà moi c'est dans mon bal. L'État il est déjà moi c'est dans mon bal. Officieusement, mais officiellement, légalement, ça dit à 5 jours de mariage. D'ailleurs, écoute, moi c'est dans la bongo. Na évité attitude ni na uzanango. Bon, je souhaite pas que ma bongo est là, mais non, il me faut imaginer non mon place dans uzalati. Saratola TV. Maintenant, s'il y a un problème, tout le monde a réagi selon l'émotion. Bato musu ba réagi silencieusement. Bato musu ba réagi impulsivement, bato musu agressivement, bato musu va bêta Covid selon ses émotions. Je peux accepter peut-être que jour moi si à Koufaki et cause émotion. Et Koufaki aux la émotion parce qu'il semblerait que les qui a de la monko à Katana qui sont qui m'buntu va bêta qui sont qui na famille à moi si c'est tout à fait normal. Moi si na mon bali en tout cas bande ko ba excusenga j'ai senti un peu moi bouzo ba na famille à Badola. Parce que c'est une chic qui est vraiment ma casse, va excuser peut-être dans le langage dans le bas. C'est une chic qui est moi ma casse, bah il va procéder, il va procéder. Liwa yé, to kundi to bomi ngai na yebike ngai dola na yebike na bomi fridati. Ada moi si na ngana balaki. Na balaki. Na bengi ba ndeko na yeboya. Na zaki na frida awa ngana déplacer na kyoluka ndako na sima na frida akoya kufi. To sangana to luka na yebite frida akufi. Bako luka ba mata ba kita ba zonga boye déjà na bisi bino frida akufi. Saratola TV. Apparemment l'amour c'était pas vrai pas dola. Je dis pas que c'est ça. Na confirmé en OPT. Na yebi PT de la soga mais tant on va voir ces alliés que famille va soutenir au dollar à 80%. C'est que dollar a checké à 20% na libala. Déjà libala on ngana. Même Mike la Duchesse à l'obaki en. Donc libala on ngana lingana bala moisi nanga famille na bango mugo ba chelinga 80%. Donc c'est que ba chelinga même na bilo ka fête ba louenga na salle ba punilinga na bilamba kolata ba na chaussures. Donc déjà moi si on va balelinga estime Saratola TV. Ah, dollar. Ce qui a s'exprimer qui avant on ne pourrait pas arriver dans l'analyse. Hasard s'exprimer. Ce qui a s'exprimer qui avant qu'est-ce qui s'est passé pour Frida Koufa. Tam so azapé innocent mais à s'exprimer t'es-il là. Évidemment, en fait l'innocence makata monte mon en a déjà. De la paix azana yepé mtabomine pe Frida té. Parce qu'il n'a pas aussi la capacité. Abomine peut fridater. To kepe na bakota ba kinokité parce que tout ça spiritualité. To tenu pour bango hierté. Mais problème il y a de la erreur ezaka comment moi sinon pour faire depuis les D. L'autre a le 20. Tu t'exprimes à la télé le 17. Na justice. Na avocat. Pour prouver que porter plainte contre famille. Saratola TV. Luka famille ou tu as terrain d'attente parce que l'eau est en dos la famille ou on a mis des abouillots cani bah où est l'eau moussouté bah où yo canate y a un mot comme dans l'état. Deuxième moutayo ça sortie médiatique garçon basara na comédie pour na le baké makambo ya na justice famille a Frida boloba idola amona na te dola ye wana monani boya to kuta na justice to samba o ande kwa dola tazandi comédien na sola ina grand frère ya Frida. Voilà en tout cas peuple congolais bandeko nanga ba congolais bozo souffrir mingi na makambitali ba voyage biso toza lelo bato tolobara soko lobi likambo na mboka bato bayoki na uta ko beta sete na komi déjà na 5 plaintes oya ba mama basoya kolela pa na nga mama Sara ba escroquer nga mbongo a voyage na teki mutuka na teki ba bijoux po bana bakende voyage à Canada, Europe, États-Unis ba agence belé bozomona na ville à Kinshasa. Na ba réseaux sociaux na ba TikTok s'il vous plaît bandeko eza ba agence a kokende te.
Europe, Amérique, Asie, partout, Océanie, mboka nyonso olingo kende na conseiller yo yaka na légère travel. Yaya, olio tchelanga poison na chombo, s'il te plaît. Soko za na posa au voyager, na teki secret, na te atoze ennemi nanga, atoze ennemi nango linganga te, atoza warrior, atoza gaulois, en tout cas, to tiara no pembeni, ba deponanga na ninga mabete, ya olukana no visa. Benga agence, soko za précisément na Kinshasa, oye na adresse agence eza wana na barre d'écran, au contacter bango oye sur place au moni. En tout cas, les germes travel eza sunga Congo. Saratola TV, la chaîne qui assure, Que son âme repose en paix. Ndeko biso a mwasi na kombo ya Mimi Chikeva. Babengaka ye mama présidente. Auti kotika biso na tongo ya lelo. Kokufa liwa Mimi Chikeva auti kotika biso ba émission ebandi déjà ko salama. Ba live bandi déjà ko salama. Ba koza liwe bandi déjà ko bima. Na ebité est-ce que liwa juste na Congo izalaka susute. En tout cas, to remeka un peu ko sola likambango o etali ba liwa nyonso ya ba personne publique ya kana réseaux sociaux. Ba koze bimaka ebele. Donc nanu mutakufa te ke nzamba zwa lokumu ye mutapesa ki ye mutazui ezalaka toujours na ba kombo abatu na sima ezalaka toujours na ba problème liwa il faut balatisa yango kaka mutu liwa normal ezalaka lisusu te. Repose en paix notre sœur Mimi Chikeva. Alors tous appels lisusu na frère na biso 600 clim bato ba na kacha milliers ya musique bato ba na kacha milliers ba yebiye parce que aza moto a collaboré presque na ba artiste belé également ngapé nazo faire partie na bato abandai ko collaborer na bango achela nga ba malili na mituka nyonso donc aza moto ayebani a travailler na we ransol na bato ebele boyoka pe ba dédicace na ye 600 clim repose en paix yepe auti kotika biso mokila ngo komi kobanga olalola mukika boy mutakufi. Kaka na continuité makambo etali baliwa affaire de la star. Moi si n'ai pas koufi. Ba problème ezobotama ebele ba cause pe bimi ebele. Alors, toyebaki ndeko na biso de la star akimaki parce que moi ça kufa les deux, il y a sali sortie médiatique après plus de 10 jours. Ndeto yo mona susu de la star na bilili ya télévision. Kobima ya de la star afundi mbala moko belle famille. Famille obobanda ko seka, famille obobanda ko solola, famille oyako benga mama, famille obalatisa ba soutenir mariage wana. Et loko ni neza ko lekana na kati ya liwa ya Frida. To analyser on a kati ya live na biso. Affaire Davina a pwana si la pete otiki angote lelo ba comédien nyonso ba komi pour Sila. Sila za innocent, Sila mutu malamu, toko soutenir Davina te. Batu mususu bake plus loin ya kolobake Belvinda za na sima ya Davina. 2 points de mesure na kati internet, hypocrisie ya ba comédien to revanda na ba sujet wana to kolobelango. Est-ce que Davina na âge na mutako commandé a bafoué éducation na pour na plaire pour analyser on a catch live. En tout cas un grand merci na batunyo so boza olanda biso de partout. Bo liker vidéo, bo partager bo olanda biso na Saratola télévision, bo olanda biso na Top Max officiel. Abonnez-vous massivement la famille
pour que vous ratarata actualité mon côté. Alors les lots na émission na zappé na ba live na kokota ba live parce que l'actualité ils ont basculé et belé sur la toile. Alors sans plus tarder, na aussi na régie ba balancer les biso publicité à Fabregas Maestro à represter le 31 août dans le Casino de Paris et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Un événement incontournable au prestigieux Casino de Paris. Le 31 août 2024, le Casino de Paris s'apprête à accueillir Fabregas le Métis Noir en concert. Ce sera une occasion rare de découvrir cet artiste prodigieux sur scène dans une ambiance électrique et festive. Fabregas le Métis Noir, reconnu pour son charisme irrésistible et ses prestations éblouissantes, vous offrira un spectacle exceptionnel qui marquera les esprits. C'est une soirée que vous n'oublierez pas de sitôt. Réservez vos places maintenant pour ne pas manquer cet événement unique. Appelez le 0 800 00 08 926 ou visitez casinodeparis.fr pour obtenir vos billets. Venez nombreux pour vivre une expérience musicale inégalée et célébrer avec nous le 31 août 2024 au prestigieux Casino de Paris. Une nuit magique. Une production de Massaï Productions et d'Alex Soun Productions. Saratola TV. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. On a invité Nanga, Noko Yams, Noko Famille Libota. Alors, avant, na bandarope sa embote, na zo présenter bino deux produits na biso tozanango, tozana glutation na collagène. Bande ko mafuta bebisi ba poso ba tebele, nga kingo na mobimbe pola ina ba koshordon. Ba ko sabiso mafuta ezana hydroquinone te o pakola ke après quelques jours muto mafuta komi chocolat hydroquinone e bandi ko bota bambuma na nzoto bato babima banduta pona mafuta bato babeti ba tampo ba moustache pona mafuta. Alors na elibino collagène na glutation ya collagène ezobongisa po ezobongisa makila ezobotisa suki. Collagène eza déjà na ba protéines ebele eza na ba vitamines ebele na kati to bakisa na glutation, le meilleur glutation au monde 99%. Yango yo eza disponible. Donc si vous êtes intéressé na sewana au mona site ya Beto Cosmétique eza na sewana au côté na site au commandé soit au bengi na numéro nanga soit au bengi pe na numéro na bango. En dehors de ça bazana ba crème de jour, crème de nuit, en tout cas gamme mobimba ya Beto Cosmétique eza kitoko ba savon bazana biloko nyonso o esengeli na yo po bongisa lo poso nzoto na yo okendo visiter site na bango. Noko Yams, bonjour. Bonjour Maman Sarah, bonjour Nabande Kotuba Otalabiso, bonjour encore une fois Boza Ebele, Libako toujours les leurs au côté Nabanda Kunabino. Merci pour la confiance, la fidélité, la attention Boza Ranango vis-à-vis à Bisso, bateau tour au sel à nos analyses. Merci beaucoup na Orphelina Vida. D'ailleurs, tu as profité pour cette occasion pour dire que Tozali a lancé opération Zongisa Orphelin qui est là si na Orphelina Vida. Il y a Maman Emily Setimaïngi Zalina qui s'insou route principale qui s'insou où Zalina Badodan. Troisième dodan, vous descendez, vous entrez directement et avenue Kinzo la 49, Escapi Vida Ezali Orphelina. Merci beaucoup na maman Diasonama, merci beaucoup na maman Emily. En tout cas, merci na Orphelina Vida. Merci pe na Fondation Saratola parce que les camofo beta c'était septembre ba orphelin ba na batata te ba na ba maman te. En tout cas, yo muto tuti sami omoni kozana makoki na ozana mbongo na yo kokene ko voir misa mabuma ba pasteur te sunga bana wana balobaka nzamba za papa ya orphelin. Donc elaxi soki obokoli ba orphelin okoti nzambe nyongo. Donc Fondation Saratola pe et lancaki opération ya sunga orphelin bana bazonga classe olingo sombela bango sac bakaye nyonso to sali conteneur ba sac ata bakaye posa na biso ezaka to sunga to accompagner bana baza ebele conteneur bakaye oyaka pona Fondation Saratola te pona kota la ba fondation na ba orphelin ebele voilà baza ebele nzamba tuti o motema o sunga orphelin en tout cas obengi na ba numéro na biso eza wana kolé kotinda
osungi nzambe okoti nzambe nyongo nzambe pa okanisela yo. Très bien. Voilà. Merci beaucoup na maman Amita Dina, merci beaucoup na maman Chantal Koupa, maman Charlie Bozio, merci beaucoup. Merci beaucoup na la maman Chéra moi aussi, maman Claudine Bokatola, papa Papi Bokatola en tout cas merci beaucoup. Maman José Loussadi, merci na yopé, maman Annie, je te salue, maman Lily, maman Lily mère double, je te salue. Merci beaucoup na Gisèle la choc à capacité à corpulence. Peut s'appeler maman Mbote, Ebisen apprécie Mbote. Merci beaucoup à mes enfants, merci beaucoup na bande konanga, merci beaucoup en tout cas. C'est vos ceintures parce que émission zo banda kala mingi tawa, ils ont ba place mon sous aux absolument ba chagrin, tous en matanga mimi chike va tous en attitude à matanga. Mais place c'est 5 on a tout à na moi qui parce que si on a tout en été nga mo pe makila et me ça na ko tout en cadre. Si on a tout en été na mon on dit na kata église. Il faut na tout en cadre, na tout à moi bordi. Et ça biso bien maman Sarah. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Nokoyam, c'est un grand merci dans les Germes Travel, une agence très fiable. Bato belé bazo lela, nazo so ba audio matin midi soir. Bazo escoquer bato non seulement ba mbongo na ba passeport non ko ezokende. Maman mora leli passeport alobi maman Sarah. Na bengi bango na lobi soki ata bolenga mbongo mais botindela ngata passeport. Na bandela suko sa passeport ngana mwana. En fait, bandeko botika komiko sama na ba agence à Lokuta. Le Germe Travel, ils en face dans la villa bureau ne sali ba année. Ils te bateau ba ka ba fungoli ba agence pour 3 mois 8 bureaux à escroquer bateau à partir. En tout cas, le Germe Travel et puis là on a lingela ngo refus à la raté. Na obaki nga vana biye la bino loko fonga mo na meka 3 visas. 3 pays. Et bah visa wana eza ba visa ou ba pimela penga ngo trop na vie hein. Grâce à les Germes Travel nation. Alors, aux intéressés aux ana poto lingo bengi sa maman moi na le ki no koto sana kishasa olingo kendo voyager lukavi na on libanda ya mboka. N'hésitez pas, le Germe Travel les awana pona bino. Noko yams boni santé nan. Santé ça va par la grâce de Dieu nzamba obate la biso. J'aime quand la Bible dit ko lala ezaka volonté na biso mais ko lamuka ya volonté na biso. Comme rasiko miséricorde nzambe. Tant on t'aura compté parmi bato ba opé maboye ba oloba. Ça dit to lobi voyez yokani to tambola nzoto makasi, faut dire gloire au Seigneur. Donc ça va. Ça va. Voilà, Noko yams je pense que na kolinga penza émission bande kona biso ba uto tika biso eza l'émission mususu ouais po so ito bito za bordir moi été trouvé c'est moi jamatanga. Bon, tout présenter bon cas sincère condoléances. Ouais. On va y arriver dans la deuxième émission. Mission pour na olobela penza marambo etali baliwa ya bande kona biso. Alors maman Mimi Chikeva Mikchek akufia tiki biso que son âme repose en paix. Na habité moi liloba na famille. Moi les lobana bateau ba yebie parce que ça moto ayebana ki penza sali ba année na monde musical. Moi les lobani nyoko lobana bandeko baza choqué baza touché ndenge to perdre Mimi Chikeva. D'ailleurs personnellement c'est une dame que je connais. OK. Na lemba parce que bon va dans le coup il a surtout dans le Béfou. Donc je crois c'est 5 ou 6 avenues. Après venir sur outil foire au Kinda super bon bah avant le dernier avenue après le coup là c'est le Boudi super mbamoro à Ruim à Paté et puis ça continue Kolava. Sincère condoléances là-bas na lemba parce que Chikeva c'est un nom. S'il faut le dire, si tu as eu combo avec famille Chikeva lelo c'est grâce à cette dame. Bien évidemment que na lemba baza qui plus famille à ba maître ba judoka na alliance, c'est pas maître na game ba machin mais combo on a vraiment sur le plan lelo ami c'est pas boire à yango et puis Chikeva mususu abimi ba oye ba yé na référence il y a Mimi Chikeva. Soko tout comme on les a Mimi. Ah, ba bengo Chikeva. Donc voilà. A sali pe a combo. En tout cas sincère condoléances na famille. Famille est bon ici motomonene. Oyo liwata ngoyari la karaté et puis maladie sur les côtés dans d'autres dans le barango. Maladie sur les côtés dans d'autres belara. D'autres belara. D'autres sur les beli maman saré belara. Yo mo na maki loko na ko simba ngo na ko simba. Wa pena poso simba ngo. Mais makasi ati. Donc d'autres vraiment e belaka. La sœur était bien évidemment malade. Mais Dieu a décidé autrement, on ne peut rien. On ne peut rien. Et na katikaka ya baliwa ou bandeko ba auto tikabiso 600 clim. Je pense que pour 600 clim pas auto tikabiso. Aza monto à peine à 4 milliers penza musical. Netinga soka mali le senet kokita.
na ki omona 600 clim. Liwa na épé personnellement il y a 600 clim. Personnellement na yebi été mais na outi kozala na je crois il y a 2 mois passés. Ah bon? Si trop, 2 mois passés. Et tout ça qui n'a yé, tout ça ma split place mon boyé, na zina PKT et Patikaye et mi Malili, Libokia Malili, na 600 clim, tout ça qui n'a bango et puis voilà, vite fait. Et bon, hier à Zalaki, Pati à Zalaki, après monte à 600 clim. Et cela m'a permis au moins à 600 clim. Maintenant on a eu qui a Koufi, j'étais tellement choqué au moins que jeune fleur d'âge parce qu'il n'a pas 40 ans. Je ne crois pas qu'il a 40 ans. Mais la vie a décidé autrement, on ne peut rien, Maman Sarah. Il place parce que place fête c'est bien, il faut qu'il il faut qu'il y ait plus place matin. Place matin, au monde, il y a 5 10 là. Bon, les lamas mis sur bima au koko calmer parce qu'il y a un choc, à peur de moto, il y a un mingi qui pour cause on a sauté. C'est à ce moment-là si on est dans l'inga qui ne place matin, on dirait il y aura un jour ngabe na ozalate bande ko bafanda be ba olelanga. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut na bongisa. Na tala tout autour nga, tout autour nga. Bana ni faut na bongisa na bango. En tout cas, nga lo bageza bato nyoso teng des photos bongisa na bango. Webi kana bato mosusu oyo to vanda ka avenir moko. To call de placement mais to tika lo pesa na bonjour. Ah mais oui hein, ezali. Ezate po asala nga mabe. Ezate po nga pe na sala. To sola kate. Ezate to sola te. Mais to call avenir moko. Nga za ba vie belé bongo na quartier. Ça dit to sola te, ti to comme mikolo boye, so na moni to lekana ka mais to yebani. Ouais. Baba mongo biso to aba mongo. Le pango na biso liboso, le pango na bango na sima. Le so matina miwo matimo le pango na bango. To solo la te, to solo la te po to soana. Mais to solo la te po courir les kati. Les kati. On comprend. Parce que mon tabon on a comment préparer peut-être n'a préparé peut-être na moni que bon na beli nzote beli peut-être lo kende lobby to lobby okuna. Tant on 50 ans me bolimbi. Il faut na 50 pe que nzambe limi sanga po ngana na nyoto solo la kati. Non. Mais il y a aussi certaines personnes où ils ont marqué tout solo la té parce que et si mbatenganaye a salanga mabe et salanga non PC espace té. Na quel problème na yé mais ngana to solo la té. Ouais. Ma dit le système, je crois papa Wemba il a dit jour non kufa et mené à le jour non kufa relina papa nani papa Wemba na kofi bayate ba kendate papa Wemba lo bara jour non kufa et mené na kofi bayate ba ngope ba kendate kofi ba lo bara mkonga be na kufa papa Wemba na mené à bayate le lo papa Wemba na mené à ba kufa ce qu'on fait kofi le est-ce que ba ozala té donc cela ne veut pas dire que toi binemi non toi binemi té. Ils ont tout challenge les limites. Voilà. Merci beaucoup Noko. En tout cas, quand on a un cadre à coller la bande qu'on a biso, to coach siko on a quatre ba comédien. Tuzongi na po na biso ba comédien. Do la star artiste comédien. Il pas autant ko kufila moi sinon yebi kinga non to analyser sur yangote. Si. Noko za mobali wana mwasi na ndaku. Mwasi na yo bimaki otikie boncho bala na otikaki oyo kuti akufi na kati hotel obozalaki réaction na wa liboso lokwa mobali ayo kuta mwasi na yatikaki en bonne santé akufi lolemo libanda ndenge batu baza koloba réaction na yo lokwa mobali kokwe bozani. Bon bolingo kana niveau par niveau. Et puis bolingo ezalaka bolingo te bolingo ezalaka ba acte bolingo. Soki o cheke ngai na ye il faut to kende boyi bande ko nga bo salaire. Non ngana lo belo moko. En tout cas bande ko balanda moi très bien placé. Confier le place moko l'amour n'existe pas, il y a que des preuves d'amour qui existent. Biso tchanga moi tembe to mona on ira na faute. Mais tu dois comprendre que et bela makambo evandi sa ba père na ba mère na kata ba palais et a soubasima ba acte bolingo na bango do la bimaki selon ba explication ba balali na mosne le 27 jour pasteur Mike avait stade de martyr le 27 le 28 le 29 le 30 le 1er les D bah c'est le quoi 1 2 3 4 5 jours il y a libala seulement 5 jours il y a libala seulement et le roi est le 5 jours il y a libala seulement oyo nabimaki nazongi
to nazala ina ndaku na bimi muke na zongi na kuti mwasi nango dono sola na bien na hebiti na uzala ndeni ça m'a pas arrivé na opesa batu ndenge na uzala te parce que ikoyela ngate mais justement na si faux sens à humanisme ça sens il y a humanisme d'abord le vrai sens du mot humanisme qui doit apparaître doit exister na katia marambo yeleki tala tout le la radio fona bolingo rapo to kabwani Bosco mutakufi to kabwani gaka mona mtaola pa bango mais tolela ça dit pour na linga love pas kondi abele stomac tension beteli pour na love pona love kaka momona mage mobali ya kondi pona love momona mwasa kondi pona love ka po mobali ya boye bisabite mikolonga na tuka esimba te mwasa zongi na stress to mobali zongi na stress omona mobali ya diminuer pe et côté pe moi dépression akomosa makamunenge fa sala te il faut que ça musala pendant 10 heures akomosa ka 8 heures il faut peut-être ça la devoir ou ya salité pas kaka pona bakabwani mais moi si to vana 8 ans il semblerait qu'il va vendre 8 ans libanda ya libala Bavani nakata libala kaka 5 jours. Moi si nanga. Parce que déjà l'état est loba officieusement. Moi si na mobali oyo bafandi ndako moko 6 mois. Ba combien mois c'est mobali officieusement. L'état loba bon officieusement pas officiellement. C'est-à-dire l'état reconnaît que oui, on a déjà baza marié. Baza déjà moi si na mobali. Donc baza déjà moi si na mobali l'état est on déjà moi si na mobali. Officieusement, mais officiellement, légalement, bah ça y a 5 jours de mariage. D'ailleurs, écoute, moi si nanga bongo, na évité attitude ni na uzanango. Bon, je souhaite pas que ma bongo y langa, mais non, il me kako imaginer non mon place na uzalati. Pour la réussite de ma manifestation, puis bah événement na bino nyonso, bon ça la confiance de mandeko, y a agence événementielle. Divine merci agence oyo bazali kopesa bino ba service ya qualité na ba masolo etali décoration ya salle pour na mariage coutumier civil religieux to pe ba manifestation na bino mususu bazali pe kosala location ba kit ya qualité et bongo service traiteur wana kutu tika na yo basani ya soin ya qualité oyo ba invité ceux qui bazali kolia bazali ko respecter yo kolo feti bazali pe na ba instrument pour na ba événement nyoso oyo kozala na yango olingo organiser spectacle to pe événement moko ya munene bandeko ya divine merci agence bazali na ba service nyoso oyo e kosala réussite totale ya événement na yo tala bako sabino te olingi fête na yo to pe manifestation na yo ezala lokola ya Hollywood to pe ba invité ba kende na sango ya malamu na manifestation na yo une seule adresse benga kaka bandeko ya agence événementielle divine merci agence bangonde bazali na expérience pe bazali kopesa service ya qualité pona réussite totale ya ba manifestation na bino otuninga adresse baza na bango sika kobunga te na ma campagne na commune ya Ngaliema soki kaka okomi na la source numéro 1 bis oza mobimba oyo wapi ngaye pona réussite ya ba événement pe ba manifestation na biso nyonso tokosala kaka confiance na bandeko ya divine merci agence bangonde baza na maîtrise ya masolo kitoko yo wapi mafuta wapi bafeti nyonso ezobima kaka leaks boende ezalaka non mon place na ozati mama Sarah parce que ça fait très mal donc mon après liwa ya ndeko moi si avec non yeba te bato se rendre compte que motonde akufi mutakufi mukile ko mabe te mukile ko mikobanga noko alors dola a ucho kufila moi si a ucho bala na mbongo et après on a eu des retombées sur la toile et bandaï déjà dola qui miazomo nanate et chose vraie parce que dola moi si na kufa les deux hein ouais
Dola to foni sortie médiatique nae na matanga pété. Pour mon anikate parce que comment on a neza na TVT. Comment on a neza ok pas avocat. Comment on a neza na matanga na famille okendaki ko bala. Donc ti le dola a mon anate. OK? Na moni sortie médiatique na TV, je connais avocat quelque chose. Yango na zolo ba wana eza amona na matanga te parce que matanga fa ki na famille ya balaki mwana bango. A tozomona ke dola zoke na matanga, tozomona ke deux personnes, deux familles ba yokani te tomo osomona ba matanga na deux familles te. En tout cas famille on a ba yokana te bango pe ba sali matanga na bango, biso be sali matanga na bango. Donc même pas ba dola matanga ezate. Parce que jusque la place à okolelisa dola ezate. On se comprend. Alors après kokufa moi sinae dola a mon anité informer famille moi sinae na matanga kendaka te noko. Est-ce que elo ka bongo peko salimela yo loko za mobali parce que na os globa mingi na yo parce que mobali nda sale loko ndengwana elo ko ni epesaka eyaka na cause yake moi c'est akufi moto bozaki na bozaka na susta ke libela après des années bovanda ki na bolingo ambiance ko seka tio bala ki o décider ko bala parce que amérita ki maman akufi o couper les ponts. Maman Sarah, on est au départ. Même quand la moi sinon il y a souka. On est au départ. Ni on se na départ ils a fondement. Fondement. Oui, na trouille à master moro d'ailleurs. Il était moins âgé que moi mais azaki mista vraiment. Akufa mais na biso que na koka ko supprimer même ba vidéo na yeto salati de son vivant na téléphone na tilelo. Oko imaginer Jimmy. Ndenga kufatilo na ba vidéo na téléphone nanga so eza mukieza pas moins de 30. Ya ongana ye to vande obu to sali vidéo na plateau, to vandi to solo là, to sala vidéo partout 10 jours au kufa. Na sali na vidéo. Na 11h na 19h akufi. Ti lelo na kana truana et ti lelo na zalaka un moko na tikala kidiba. Na ko raisonner que na perda master wana ce qu'on a za master ce qu'on yandi nini na mwasi c'est ça le problème. Il y a des tempéraments moni na sia ba problème tout le monde a réagi ça selon l'émotion na yi bato musu ba réagir ça silencieusement bato musu ba réagir ça impulsivement bato musu agressivement bato musu va beta li kofi selon ses émotions. Je peux accepter peut-être que jour moi si à Koufaki et cause émotion. Et Koukaki aux émotion parce qu'il semblerait que les qui a de la monko à katana qui sont qui mbuntu ba beta qui sont qui na famille à moi si c'est tout à fait normal. Oui mais tante na biso a outer Koufa mobali na ye a beta raye tomba ofanda chez bango. Si ko ngana za mona mobali on a coli na kati ya bana basi donc na zaiki le roi na comment on dirait papa on dirait yaya mais non moi petit dimi. Mais tant que vous savez que vous avez c'est décidé dans la tante mais je me suis retrouvé dans quatre familles, belle famille. Donc total il y a un intérêt à moi c'est mobile. Total il faut sauver moi na biso. Botali même pas que abala moi. Abala yé machin. Non. Total il faut sauver nanu de kona biso. C'est par là. Ce qui ça peut aussi être par les émotions. Il faut réagir nanu bongo parce que flou. On peut réagir comme ça. Mais il y a premier jour na kété. Il y a deuxième jour na kété, les émotions de Nord peuvent aussi être tendues même pendant 3 jours. Au-delà de 3 jours, je dois revenir sur mon assiette pour comprendre que ma femme n'est plus. La peur de mouton, la vendredi, le mardi, à Zati. La peur de mouton, na soleil, na 14h, na 15h, na 16h, na 17h, na zongi, na zata sali crise. Après, na kene, ça dit, érotika langa na mouton, misu langa na monde na bongo. Ça dit, naïveté, je ne veux pas me mettre à la place des dollars parce qu'il y a un ressenti au pelo Kouana. Mais moi, je vis dollars. Tant que tu parce que Maman Kalunga Zaki, marraine Nabango. Maman Kalunga na paï, Bazaki, marraine ya couple wana. Avec bon, bah parrainer couple ya dollars na mon cinéma. Et c'est fait que tant que dollars mon cinéma Koufi, Maman Kalunga elle n'était pas informée.
babane ko boya koyebisa ye peut-être un mususu akoki ko s'agiter banzoto ekoma na maladie belé ba tension machin ba yo yebisa yango ba bengi ba signaler tala problème muza boye ke total na Facebook moi ça doit la kofi ayebisi ba dit bon il semblerait abia le quoi il semblerait c'est que ça il semblerait pour ngana yebi ngote ngana yebi que moi c'est na azali après azu so appelle mususu. Et comment qui on dirait quelque chose ya oluka koyeba quoi na yesiko ko benga a bengi décor numéro elekate a bengi mistamo mobikisi numéro elekate ayo benga muntu mususu ça dit ti a benga bango ya bayeba ki me bazo isoler ba linga ye ayeba te papa quoi kaobo via ba santé en zoto par rapport à yaba maladie to komana ngwa musu tension mona musu sango musu ba obanga nzoka batu ba yebayi déjà mais ba oyeboya oyebisai après ba oyebisai yango quand même ba mbali na ye akoka ko se maîtriser te abandi ko lela machin ba bimi na mobali na butu wana ba ke ba ndola d'accord ici que ça ke morgo mais le lendemain nango to keneke pa makalunga pour avoir cette information au non lo basiko relater avoir cette histoire toujours pas makalunga neni banda obengai après un moment tout le monde a quand même $. Pas makalunga. Beaucoup de $. kuna. Té, biso to zalina makalunga na plateau. $. Sali entrée na yi na katolo pa makalunga. Ba to kutu bazalina miko ba bio justement artiste $. Payé aye. So ba to tellement vidéo na ba mona. Na ndenge journaliste olo ba artiste $. Pa ye pa ye. Ba lingi ba balusa ba caméra en tout cas et mutu bazaki na bi non azana matanga beaucoup filmé na mti. Ne abaluki ya ki a joué place moko afandi sûrement ya ki basona makalunga par rapport à makamboyo et les kaki après 2 jours 3 jours je je dois quand même arriver là-bas je dois quand même leur montrer voilà soki ba yango wana penezaka soki ba bomanga ba bomanga pona bolingo na zaina ngo pona mwasi nanga voilà parce que aza mwasi nanga. Non, quand on toko mawana, bino batozaki sur place na Mama Kalunga. Mama Kalunga explication nini a pesaki oya yebaki sur le ya Frida. Non, Mama Kalunga jusque là azaki na une explication te. Parce que au moins une kaka famille ba oser la $. Expliquer. Bien évidemment nani comment il s'appelle $. Pe a expliqué bango. Donc une famille ba oser là $. Expliquer bango nenge makalunga pas zelaki $. A expliquer donc nenge ka makalunga zelaki $. Expliquer nenge peut-être pe famille banda ozela peut-être okyo zala pe mususu tangu $. Yaki nda expliquer makalunga mais justement après ma caméra ndaki o expliquer makalunga mais makalunga pesa ki arrêta ki histoire moko normal que to kindaki na Saint Joseph idée que to zo corps kuna poto kucha na morgue kuna nde $. Ba cha corps kuna mais to se retrouver que kuna corps ezati bazu yango bakenango mabanga pa bande ko na ye après bazo benga bango ezaka to za na morgue to na morgue ti ba ye ko ye ba ke corps ezana morgue ya mabanga na minute oké 1 heure. Mais mon bal disco oh moi c'est akufaki na maboko no yo mo ye place corps à moi c'est zaté. C'est ça le problème. C'est ça le problème. En fait, ezama makambo belinga na mona ba précipiter qui selon les émotions. Webinga masara bato belé ba kufi surtout bato ya ba famille et belé ba kufi na maboko nanga. Na kufi limo bato belé na maboko. Ça dit moto nazaki na ye to solo la alobi maloba suka okabone après 10 minutes akufi na simano. Na kufi bato belé. En fait, na comment na ba maîtrise ya makambwana. Peut-être bango isa émotion hein. Ndi sa ki bango bongo. Mais émotion ko ki ozala au-delà makambo so e ko za tilelote. Non. So to bito zonga na concept oyo batu ba oloba ke ba kize $. Bomi mwasi na ye. Est-ce que bike ba émission ngana otoza na ngo ebele batu ba loba ke Marcelo boma Mama Blanche, pasteur Marcelo. Si. Est-ce que ça qui a rolé la mwasi na ye? Non, il n'a pas cessé à calculer dans mon côté. Pasteur Marcelo a très calculé ma monate parce qu'il a na bolima mo sinayi bat balobi wa kende ko tika mo sinayi ba sala opération mo sina kufi donc yem ta bomisi mo sinayi et pekisa ke matanga te et pekisa ke matanga te et empêcha ke tale la Mama Blanche bon tant encore ye et yana ye na kati non eloko ngana okamwa eza $. Okizo temps ebelete et puis okanga motema pourquoi so famille ba oluki ba bomaye parce que bomi mwana bango
il faut approuver bango que yem tabomi moi na bango te approuver bango que ngam na bomi moi sinangate peut-être moi na bango so ba approuver bango que yem tabomi moi na bango te ba ondimati mais approuver bango que ngai na bomi moi sinangate moi sinanga on a bimisa imbongo na bala maman ça veut dire quand on veut épouser une femme ils en a ba cas rare ils a la intérêt hein maman ils en a ba cas rare ils a la ba intérêt ils a mingi bolingo quand il s'agit de mariage ils a plus bolingo parce que tala ngana simple début ya bona c'est décidé bon na bala ba tche ba facture bou na bimi na combien soupe na ba 700,000 et $7,000 $8,000 pour na résoudre dans ba facture na ba dot sans compter mariage civil mariage religieux bah invité faut baler on aime souper moi 10,000 12,000 et koufi alors 12,000 là na ouais na ngapé bou na bon madame azo ba petit ba zo ba na ba ki na mobimi ki ba ko vendre na mikili mais na check il faut na bala aime souper 12,000 na ko souper pas au moins dans celle kuna place ya gabia te kaka à 350 il y a 20 sur 20 na tongi mo le mo na chata na ta fondation mais na c'est décidé na bala c'est qu'il y a l'amour mais quand il y a l'amour tala maman Sarah dans un place mon anda ko foute là pasteur Isaïe prophète Isaïe Makoyo na maman Bibiche wana oti ko kufa pour moi c'était une mère na moni na mona mibali balingaka basi mais dege prophète na ndolinga mwasi na ye bango ata ba oswana moi ça matisi voix oyoka yo kitaka voix moi si nangai moi si nangai yokanga nanu ata mobali mutana raison ah là là maman na beli non na moni bolingo ya moto avec moto pas papa wana et pesinga posa yo zana moi si ko lingene ti papa wana et puis bolingo azaki na vers ma bibi wana na si o te ko linga isus donc a linga moi si na tellement na biso à côté ba hôpital ya bandenge na ndenge ba côté hôpital initiative plus ba ki ba bimisi $3,000 abimi koto mais ana mbongo te mbongo ya mona maga bimisa 3,000 5,000 et até mais il se battait au four et au moulin pour nous sauver via moi sinae ti moi sinae sali crise na ndako ti moi sakena hôpital akoko fa na hôpital bolingo wana ya moi si bavani na ye plus de 20 ans plus de 30 ans do la sali na moi signé 8 ans maman 8 ans so bolekisi on a déjà na mariage bolekisi à 5 ans donc mariage est commis à 6 et kubi donc même dans la relation na bino ya copinage so bolekisi 8 5 ans donc c'est relation na bino et kubi mais comment relation on va maintenir pendant 8 ans moi c'est un koufi je reste quelque part non là la calme na habité je dis pas que là la calme mais ça se voit quand même parce que oh mi moni ça té na famille so une famille ba ondimate que makamno lo bana pona mwana na bango eza vrai mais na ya oyebisa bango quand même comment moi si nanga kufaki parce que au départ c'est sa femme a changé combo l'état oyeba bango le roi époux et épouse à un moment il faut on doit se le dire que nengeza wana makamunenge to komeli eza boy mais il y a lingi bongote il y a lingi ekoma kende zonga simba boye famille koto babundaka oh non non eza moto akufi on a mon ondire mama Estonie si ça valait à mutu na Congo apparemment muta mawaya rasute mawa za rasute na comment remarquer na comment on dirait makambu ya este et silisa mawa na Congo parce que ba ka sum mawa ya mutu te oka mutu akufi ba akufi OK akufa nera ba filmer okutu ndengo kata mutema donc mutu kata mutema ba filmer mawa si là donc alors affaire d'eau là yes zonga kaka ngala yambaki mama ya Frida mama ya Frida deo problème ni papa vanda bien olongo la fatigue totelema na muke na lobaki na yambaki mama leki ya Frida et bango baza ko se plaindre ceux qui peuvent accuser que do la bomi moi na bango eza normal parce que do la zo yamba bango na téléphone te. C'est ça aussi. Moto aza censé expliquer liwa oyo mwana kufi parce que ngana tuna kinga bi mwana na bino akufi na nini. Alobi Sarah ndenge otuna nganenga pe na otuna otomoni liwa Frida na internet. Vraie version tozana ngote. Moto aza censé repesa biso version ndenge Frida akufi c'est $. Nana lobi na biso lorote
tozaka na ba il paraît o ezobima na internet dola yambaka belle famille dans un ba audio awa dola avant mariage ndenga zo sola na belle famille bazo tuna yo la taradimo combien ya makolo donc azaki en bonne relation na famille mobimba Frida balobi kutu so idola yo kinzala benga mama ba Frida au moins maman ba Frida maman batu la pauvre a opeli sa makala moto parce que Frida za finique a opeli sa moto banjo lambela mobala mwana nae mona dola oyana ba camarade ne ba ekolia donc même bola mozaki na ngona famille wana est-ce que moi na bango soka kufi aza mwasi na yo okoza ngako tunayebi ba famille bayoka na te metango mutakufi basola ya hypocrisie ebi si mais ce que yo zaki en bon terme nana ba audio dola zo remercier famille wana na soutien na bango basali plus de 80% na mariage eloko ni zo sa ki dola ya ba famille wana te émotion non zanga makambo oluba. Donc, de leur remercier famille, bah, soutenir bah, mon mariage plus de 80%. Oui. Ma Sarah, naïbi chelo mogo, oyebi, nga zana maman moi en France. Je la salue, je l'aime beaucoup parce qu'il a beauté dans mon amour, très jolie, très jolie fille. Ma bangwa kufa pe à son âme. Ah non, l'inganga formé wana. Ah non. Ça dit à ma musus on a sous même wana moi na évité. Ah non, l'inganga makasi mama na tangwa kufi na lela na mikanga na ndaku na lela na yoka pasi na motema. Na za ba photo na ina za ya mona otala yi. Oyebi je sais ça tu as biloko en agence hein comme la James non ça y no ba la moi na be fort na ngamoko na mbongo na ngamoko na olinga soutien famille parce que soutien famille ba ko yedenga mais d'autre part et me sanga naïf et me sanga fainéant non ça va fort na ngate pona zo moi si nanga place mon sous-soupé magal wane tu vas aller linga moi si on comprend mais ouais donc il faut na ça be fort na ngamoko donc famille ya Frida bazali na bolingo ya basali makambo basali 80% libala parce que bazali na bolingo ya moi na bango moi si il faut ba rendre moi na bango heureuse na likambo yo ya s'engager mais apparemment do la esquiser na place yo hein sur l'émission mais apparemment l'amour c'était pas vrai pas dola apparemment moi sur linga apparemment l'amour c'était pas vrai pas dola je dis pas que c'est ça na confirmé en OPT na yebi PT de la soga mais tant on va voir ces alliés que famille va soutenir au dollar à 80%. C'est que dollar a checké à 20% na libala. Déjà libala on ngano même Mike la Duchesse à l'Obakian. Donc libala on ngano lingana bala mwasi nanga famille na bango mugo ba chelinga 80%. Donc c'est que ba chelinga même na biloko feti ba louenga na salle ba punilinga na bilamba rolata ba punilinga na chaussures. Donc déjà moi si on ba balelinga estime za makasité. Estime za makasité maman Sarah. Non lingende ba bo kanisate. Donc toko lo ba 8 ans wana nyonso to yakipe ya hypocrisie. Et vous avez 8 ans petit moka to zakana biso. To zakana toki. Petit ngo ya olambela ngana lia moi fufu. Et puis musala ngo ya ba comédien musala panzale. Lobo kuta na mama si mo poto mais sinon na nenga bakina wa. Ya musala panzala. Ya ça dit pour mes amis en fait les artistes va fonctionner à bongo. Permettre de parler dans la besté, mon moi Pierre qui en a palais, à ravitailler, à faire fonctionner palais. Donc ce que petit bon au calculer mon ticket plus facilement il faut azala. Ce que petit en haut il faut azala. Yes ko au check awa ache maï la espoir. La petite ache ache maï la espoir. Pendant que yo au calculer. Bon, petit aïe pour proposer autre photo bala na sabinga mama bon tete famille va soutenir biso. Tant famille va soutenir. Il y a tali ah n'a changé pe dans état civil. Na longo célibataire na comme marié, famille se va soutenir na bango biso. On vient de grave. OK, pas non na bango te. Ah ça va Frida. Frida là, il faut toujours chausser toi. Et puis il y a la place moro sousou.
Maman Kouloutounaya alobi tant que dola ça ba démarche pour ya poto biso famille te proposa dola pour nani no yena frida te mutu wana wazo saila ba démarche to pesa mbongo biso mo famille to pesa mbongo boya yo na mwasi na yo olio tika mwasi na Kinshasa. Alors dola réponse na ezalaki oh non nako voyager na sambelaka nako voyager na frida bongo te. Il faut na bando bala Frida, c'est na bali après ma kama voyage total. Et par là, famille bi ba comprendre do la bandi ba procéder à libala mbangu. Parce que abaki ye faya ye moko Frida tikala, ya ba abala Frida. Abala Frida. Apparemment, esa récompense on dirait grâce à la Frida. Que na kepoto na ko sa vinanga. Mais au moins, na l'excès là qui au battant pendant autant des années, quand même merci na bala qui au. Yangote. Ah, de là. Ce qui a s'exprimé qui avant, on ne pourrait pas arriver dans l'analyse. Hasard s'exprimer. Ce qui a s'exprimé qui avant, qu'est-ce qui s'est passé pour Frida Koufa. Tam so azapé innocent, mais à s'exprimer t'es-il là. Évidemment, en fait, l'innocence, ma carte a monté mon en a déjà. De la paix azana yépé, m'tabomine pe Frida té. Parce qu'il n'a pas aussi la capacité. Abomine pe Frida té. To kepe na ba kota ba kinokité parce que tout ça spiritualité. To tenu pe bango hier té. Mais problème il y a de la erreur ezaka comment moi sinon Koufa depuis le D. L'autre a le 20. Tu t'exprimes à la télé le 17. Na justice. Na avocat. Pour porter plainte contre famille. Et puis, porter plainte contre Ekoni parce que bato ba okanila yo. Bato musu ya quartier ba ko profiter na sima ya famille. Ah, do la moyo wana ye ba simbio ba kati yo, ba botolo ba téléphone, ba botolo ba identité, et musu eza famille te, ya bana ya quartier. Au niveau kende na parquet, au porter plainte contre Ekoni déjà bien avant. Ba pesi yo ba soda ozuta mwana bango par mesure de prudence obi ozu ata ba soda ko kenda matanga na ba soda ozuta mwana bango pour la sécurité na yo. On pourrait aussi comprendre par rapport à l'intention ya bana quartier na famille na minito parce que ngana kei na avenue na bango wana deux fois l'intention ya bana quartier zaki mabe donc balingi bango na ta caméra ya muta internet te. Donc journaliste internet donc na deux fois na kekuna na sentiment que ngaba ciblé nga déjà na kozonga isuti na kozonga isuti donc bana quartier ya makala intention bango zaki jamabe ya quartier ba Frida intention zaki jamabe maintenant on a moni intention za mabe mais nga na besoin de rendre dernier hommage dans moi sur nga la linga qui na aucun saisir justice na saisir justice pour porter plainte contre inconnu et non pas contre maman Bokilo no lambelanga fufu na la pauvre. Oui, babola mususu, oui basi mususu tozaka na bango pe to kabwana to bana oboya ko kabwana po otala musu bolingo na bango azaki na mwa confiance au maman bango azaki na mwa vers nga. Otala na osala mwa mabeti pour na maman na bango. Mais sinon moi na peine ba comportement mabe parce que maman ebigaga moi na nga obiga Brian moi na yo po mona moi na yo. Mais au moyebi makambo Brian na sala raté na relation amoureuse na ye. Peut-être à côté on a Brian aza bola muté asika pamba abeta moi si pamba mais abeta maman te pour maman za maman yo zo le quoi moi famille ba mo na Frida moi na bango famille ba dola ba mo na dola moi na bango mais dola na Frida ba yebani na bolingo ya na ba réalité wala ba ko swana na ko bundezaka mungu machin na kati wana sko bolingo ezali o Frida obundana papa te obundana maman te obundaka na mobali na ye dola ba obundana papa te na ndeko te kana mwasi na ye c'est par là. Donc pour la bolingo, il pouvait se déplacer seulement, aller vers la famille. Il y a moi aussi. Mais non, comme Soki, Eza ya solo, j'ai dit bien Soki, Eza ya solo que Dola a fondi famille à Frida, y compris maman wana. En tout cas, ça va faire mal. Ça va faire mal. Oui, maman, vraiment, je suis toi dans mon avis. La redevabilité, à mon avis, et bon marabi sur la solitude. Alors, na olinga tozonga kana ngamba régie, bâti la vidéo à mettre, to kaba propos à mettre, et puis on se retrouve tout juste après. Saratola TV. Voilà, nous voudrons quand même apporter une certaine précision. Il y a beaucoup de langues ou de mauvaises langues qui parlent sur les réseaux sociaux que notre client attend, connu sous le pronom de Dola.
qu'il serait en fuite, il serait en Europe. Notre client n'est pas en Europe, il est bel et bien à Kinshasa. Nous avons ici un certificat de décès de sa femme, signé le 2 août 2024 par le médecin Boubala du centre hospitalier Saint-Gabriel, qui confirme que la femme de Dola était décédée par un arrêt cardiaque. Et que notre client, qui est ici à Kinshasa, a porté une plainte au niveau du parquet général de Kinshasa-Matete. Et sur la plainte, il a demandé à ce que le procureur puisse autoriser l'autopsie de sa femme avant son enterrement. Et tout ce que nous entendons jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y ait quand même une autopsie avant de pouvoir enterrer la femme de M. Dola, notre client qui est ici. Donc qu'on arrête avec les spéculations sur les réseaux sociaux, que notre client serait en fuite. Il n'est pas en fuite. Par contre, c'est le camp adverse qui est en cavale. Parce qu'il y a eu certaines personnes qui racontent, qui font des diffamations sur les clients sur les réseaux sociaux, qu'il aurait tué sa femme. Mais l'occasion leur a été donnée par la justice. Cette fois-ci, on le cherche pour que ces gens viennent maintenant confirmer devant l'État que voilà, M. Dola avait tué sa femme. Donc tout ce que nous demandons aujourd'hui, Dola n'est pas en fuite, il est ici à Kinshasa. On a demandé l'autopsie et nous avons également besoin d'avoir une confrontation avec la famille avant l'enterrement de sa femme. Et le document du centre hospitalier Saint-Gabriel est là, qui atteste que la femme était décédée par un arrêt cardiaque. Je pense que devant la presse, il est dans son cabinet, au cabinet de ses avocats. M. Dola est là, on peut le voir. Voilà, est-ce que vous avez un mot à placer? Je pense que notre client ne va pas parler aujourd'hui. Dola est ici à Kinshasa, il n'est pas en Europe. Voilà, merci beaucoup. Saratola TV. Mwasi ya Congo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo sika boutique la rose epangusa bino ya misu po awa bazali koteka biloko ya kalite baroba basoire de gala pe bilamba nyonso ya bamama oyo bolukaka ba femme d'affaires ba député ba sénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya kalite. Bilamba oyo etekamaka na boutique La Rose eutaka Europe, États-Unis, Afrique du Sud, donc ezalaka bilamba ya original. Awa batekaka bilamba ya kalite barobe mpona bamariage na bino mpe baseremoni mosusu. Soki okoti na boutique La Rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali. Mpona bato ya minene boutique La Rose abosani bino te, ezala ozali na tei nini. Awa soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo. Bokanisi esili ta na boutique La Rose bokokuta basak, ba chaussure d'homme, ba parfum, pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur. Ozali ministre, ozali député, ozali sénateur, homme d'affaires, olingi mwasi na yo alata barobe ya soirée, barobe ya qualité pona ba cérémonie officielle. Awa soki oye okozala mobimba. Otuninga adresse boutique La Rose eza nango esika ya kobunga te. Soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka, oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula. Boutique La Rose bino nde boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo, et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe. Et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia bamama nyonso na boutique La Rose. Je pense que le message est passé. Non, quand tu as maître a insisté pour un client. Tout le monde a sorti médiatique. Il y a deux landais qui accusé à mon raté. Moi, je savais qu'il y a deux là au Congo. Donc, ne ba ko accusé kazao mona na te abimi libanda mboka dola monani na matanga te na famille moi c'était ma monani na justice.
Donc la césure justice a obligé famille à moi sinae avant bakunda Frida basala autopsie. C'est-à-dire do la mutokunda Frida te pona nya kunda Frida. Entre dola na famille à Frida, nani aza censé roluka koyeba vraie cause ya liwa ya mwasi ya Frida. C'est dola ou c'est la famille? Va procéder ma bé. Balobara dès moto lo bana biso ba ki makambula na mopepete. Ah oui. Dula kimi na ka ndembula na mopepete. Famille wana makamunyoso. Ya on a lobi ko saisir justice ya mabete. Justice c'est bon mamututé. Ba mettre en moto na ba principe, justice c'est vous mettre na ba principe na ba ligne droite. Et la question qui est au procédé qui m'a dit excusez, dola aurait peut-être que Luka justice n'est dans le lobby a porté plainte contre inconnu. L'acte kaka déjà nakaya menace nakaya menace banani ba menacenga tokolandela bango après au moins on peut parler de ça mais pour porter plainte il y a famille il y a Frida a tapé déjà à côté je l'ai dit tout à l'heure et deuxièmement j'ai parlé de la redevabilité maman moni cause la redevable moni naza c'est une redevable pas Sarah ce qui na moni oya na musika yo moni ngati so na redevable pas non kima na kima fona kima so qui na kutani na yo na place mon na loenge et ça li to kutani déjà na ozala agité ça li na redevable pas ça moni dola kolobake so qui ba kokunda moi sinaï qui va le faire c'est l'épouse de Antera l'épouse bobalana qui officiellement s'il vous plaît babalani officiellement, légitimement, coutumièrement aussi. C'est-à-dire yonde mobali ya Frida. Or, batu baloba makambo nyonso bakoloba. En tout cas, j'ai senti un peu moi bouzoba na famille Badola. Parce que c'est une chic qui est vraiment ma casse, peut-être dans le langage non loba. C'est une chic qui est moi ma casse, va procéder, va procéder. Liwa yeye, to bomi ngai na yebike ngai dola, na yebike na bomi Fridati. Ata moi si na balaki. Na balaki. Na bengi ba ndeko na yeboya. Na zaki na Frida awa ngana déplacer na kyoluka ndako na sima na kuti Frida akoya kufi. To sanga na to luka na yebite Frida akufi. Bako luka ba mata ba kita bazonga boye déjà na bisibino Frida akufi. Nani lo no salati. Na minto to ke na procédure parce que ngana kufeli mwasi nanga. Na juye na ke na chie na morgue. Na on peut savoir nos programmes matanga. So bimbo ya matanga, soit boye matanga place ngana zali, soit to yokani matanga ezepa na bino pa moi na bino. C'est clair. Ils ont procédé ou il fallait procéder. Famille ils ont monté à maïeli. Non, quand on a noko baate, batata les guinéens batata kulutu baate la famille badola. Montaroto ils ont monopole au gérer makambo azate. Ce qui dola c'est dit qu'ils ont moana. Bali azaka moana ta. Moto abali pilon. Alors abali a commis papa parce qu'il a commis responsable ya foyer. Ya foyer a commis responsable na yé morona ya moana so pa botaki na ya bana na ya bana et puis a commis même responsable ya famille à moi aussi. Mais ce qui doit la c'est dit qu'à moi na muki papa na kulutu bazate papa leki baate maman leki baate tata moi si baate tante baate ou bazana maturité à mayele ya kelasi ya moto ya comprendre que et là que vous avez sur le problème qu'est-ce qu'il faut faire pour te réunir problème oui pasteur Marcelo liwa moi c'est une les problème makasi mais a check ya moi sinanga famille va tegela nga yeti mais ma femme dépendait de moi. Donc kokunda mwana na moi sinanga et dépend na famille na opesa bango programme famille ba opesa nga programme famille ba respecter programme nga na ocha voilà akufi na maboko nanga ngande fona ku dole fanga sa ndi bongo abengi famille bisi bango mwana bino akufi bako mata bako lela bako kita mutu de akufi mutu akufi ba osilika meti na suka ba oyoka na kaka matangiza boy dans un premier temps soki ba insister na ke na deuxième piste ngam na bomi mwana bino te bima kende je sois une manga mais bombia ale ngo ya obatama et puis s'il a eu une manga gasigo et si ende
La qui ça? Ah, bah, tu vois ça, hein? Tu vas technicien. Déjà, il faut que si vous avez programme de la pécité. Si la famille va insister que moi, on a besoin de monnaie, il y a clarté. Ok. Il y a quoi éclaircir, bon? Ok, tu éclaircis, oui, non? Tout ça, l'autopsie. L'autopsie à Bimisi. Bref, on va que l'état moi, on a besoin. Tokyo, ça autopsie. Autopsie est correcte. Normalement, ni pour moi, on a boumi été. Normalement, ça, on a coopéré. Binobo qui est encore partout, bolingi mbongo pour ça l'autopsie. Voilà. C'est clair. Autopsie européenne, ça résultat. Besoin de c'est un accord, il y a moi si nanga na kundaye parce que na bala qui moto. Mais de la famille Chikeva ils ont moi moukié. Chikeva hein. Chikeva moi moukié. Et puis en dehors de ça, première motayo ça la sortie médiatique Dauphin. Do la kimité mais tant boyo ça là que do la kimité défendre do là et bon bemba moi sur elali. Non, on a milité au montant défendre le montant à monter à Mabé. Non, do là personnellement on a ébié. Personnellement on a ébié do là. Non, quand le bâtiment qu'il faut na clouer. Non. Non, l'intérêt n'était pas monter à Mabé par vérité. Monta koufinde. Il y a un problème il y a monter à koufi. Il y a un lobby. Ana force oyo ebisabisota kufina nini to basala ki nini te. Chasa to comment la difficulté à koloka ebembe mawa. Ah non. Moto kufa na mama yimbo bato ba filmer. Na yoka ngona sango, mais ça m'est arrivé na mona moto kufa liboso nanga. Avec mon téléphone, ba on memaye ba memi distance ya ba 15 minutes ba otam buta sario ba koti bembe na morgue. Ngana téléphone, eza na snap, ya na vidéo na téléphone, mais na koki ko filmer corps à moto ndenge yeke na morgue te. Ça dit bato ba longoli mawa. Comment tu peux passer à la télé au défendre? Au cas où c'est entre nous, entre vous, tu te dis qu'il y a plus intelligent que Dola. Benga Dola. Luka famille ou tcha terrain d'attente. Parce que l'eau est en Dola na famille ou na mito za bouyo kani. Ba ou le lo musuté. Ba ou yo kanate, yango ba comme na l'état. Ah, deuxième moutayo ça sortie médiatique. Garçon basara na comédie pour na lobake makambo ya na justice famille Frida boloba idola mona na te dola ye wana monani boya to kuta na justice to samba o ande kwa dola tazandi comédien na sola ina grand frère ya Frida abenga na téléphone na analyse mona salaki pona ye ngana côté la idola na ibisiye c'est na côté l'idola c'est que funa za zoba parce que makambo yo to yo comme na réseaux sociaux ngana sala quand même effort yo kita na terrain pour na za na vraie version na sala ba investigation mais et na ba précision te même na avenir na bango ya ba Frida ba yebité parce que vraie version ezati donc biso tout to beta masola ba rumeur donc na kokyo ya tena ko côté la mutu na lisolo eza confirmé eza rumeur ya liwa na côté la mutu c'est pratiquement impossible mais nzamba batila hein maman on a payé nation dans un choc parce que frère a bien va mon balé deux moi na moi quoi mon balé à liboso il y a balé à moi aussi le bazar garçon unique na fille unique mais deux enfants alors le ba deux là il faut moi ça va un chic est bien ouais un chic est bien faut tant que ça bana en fait na fini moto zobaté hein na bibete moto azoba mais na otala makambo classe fake ça na mitoa bato c'est important classe en c'est important attaque toi aussi ça va classe en misale ezalate mais il faut tanga on a mon bato musuba olo bana tanga to na ko bitina graduer licence classe non ça la on a importance classe en ba RT importance na importance na ngo ezali we binga itangu na koti mama yimbo na urgence na mère a autokufa mère na biso autokufa nazaki na ye banda 4 heures et un jour visa na ngibimaka le 24 OK
nazaki na yeba na 4h le 23 babenginga papa Nathalie Mboule bana obeta moyena komezate yo kuto ana visa na nyonso ebebaka boye liwa ya mwasi no te voyage liwa ya mwasi te ogo imaginer naza na visa donc so na sombi billet na voyager mais beba visé bon ekenda perte babenginga et pas médecin mère akufa 17h nga azaki na ye na ba 16h40 asolna nga yaya ndeni to solo na muta fandi boye na kiti mama na mbeto afandi boye ndeni nesi na bien joto bien ti bache oxygène nesi na bi chaka oxygène wana ope ma bien ti docteur ba ba chao oyoka bien bisinga yaya sali mazab mwana mwasi ya liboso mais si azali banda ebongo momi ya mibali azali banda atini ba wa mibali misato ya mikie nesi bango batikala na ndako momi fa zongi après bango nde ba ko peut-être yo tala abi yaya batela baleki nao kanda lo bana ngabongo batela baleki nao azongi ala la singa fungula masuki akanga basuki maboko yo ekita bebisinga babili welinga mutazwa azala libre singa fungula ngango ayeba ki okufa na luki loko ya fungula ngona monte na zui seringue na longole epikani wana na tikika mo songa na auto pompa mo fungolele suki na fungule ti mo katikati ebisinga panza ngango na jina ko mo panza ngo boye na panzi abizongi sana la nanga bizongi si ala ne mai izati na mila mai o ba docteur ba baki amela mai te parce que ba remarquer que ndika zena pour l'estomac ndé fa ya kota échographie ba la de l'estomac après ba mexé ba ye bima yambe bima na bimi 16h45 quelque chose comme ça après 15 minutes 10-15 ba docteur ba s'intéresser na ngamba moko yambe yaka somba kisiboy papa na so ba sakana na somba kisiboy na bandi ko somba ba kisina wasi ko ba sakana na espace ya ba 10-15 minutes na somba kisi ba 600 000 francs elo na mona ba mente mabeka yango na boye ba ki akufa bo sombisa biso kisi po ani tango basale fort na kutani na médecin wana oya bande ko traiter il me donnait tellement l'assurance il me rassurait na degré moko talaka yemo ya bisinga babi lokela est-ce que lokalia ba bisinga bongo no ki esengo imati wana pe osomba bakisi te wana avant na somba bakisi ba 15h batale glycémie za okita babi ali ete ndenge nini kene lokela lokalia na ina bisina basi lo mafufu habité fufu te bon basi les maki moi pété za la senya na bimna kena sali les maki donc sengo matinga na fait na ile sengo wana na comprendre que ngoti et bi sengo na kata misisa na kata malade a sengi biloko olia malade a sengi biloko olia mama na koti na kena ti biloko abandolia alinga goûter akokite atiki na ye tant ba docteur ba ebisinga somba docteur wana ebisinga aobima à côté na tongo aobima na poko bon docteur wana 18h docteur yo kei abia mon cher courage ngana kei mais tiko na maboka docteur wana mususwana ye mutaola ndela siko mama zala bien za makasi mama za bien akine docteur wana continue na soins intensifs abimi na ye na tuni na bi docteur nini maman kuna abi maman nani abi yambe abi ok c'est bon zela yebe docteur na tika na mabongoni yebe musale sili akei na tika lisiko no ebate na otuna nani na komi na posa ngamo na kuta bongo bakisi wana bakisi donc pharmacie na bango ezaka so koti na urgence porte à liboso pharmacie so place ba cheba tuza na sima kuna do fo viro keti kuna so moi comme on est pour docteur bazana ba boya ba kuma kuna pour kuna ba la ni donc ba bo urgence ay bisinga na comme ce que luka ba docteur au fond na tout na question na yiba non mona mututi mais maman moko azalaki na tongo ti e wana bazalaki mais non mona tuna na tuneka likambu zelanga zelana wana akoti akimi mais esprit na nga oui soko belisa mutu yoko kufa mtu anatika oyebi so inoya aw na linga suko likalo so mama yimbo na tota urgence donc na leke wana lobi chauffeur ana melexia ngana isena bina linga kanzelo te ana mauvais souvenir nango
Les lots sont dans le chauffeur, moi, je suis tout content. Tu vas le cas, tu es dans la bouille, après tu l'équipe, mon place antenne Ezaki. Tu vas monter. Docteur, moi, je à 19h. Na téléphone. T. Wa kota qui soit remplacé bango. Yambe, et ça là taba ina ba benga ngate. Ba benga na sutu ki mena na liboso na bango. Na sutu na yo. Yambe yaka. Kota fanda. Papa, boaka ko esanga ma nzoto malili. Na fandi. Ndeni na biwa sava. Oza bien na biwa sava wana tiki mama leki na bisomo tata mwa bisomo libanda. Na bana ya tante mi balé ya basi libanda na petite sœur ala ndinga libanda. Ba fandi kuna ba oseka ba osolola. En fait, il y avait l'assurance. Mtakuta hôpital na minuit. Donc il était que mtakuta hôpital to solola ina samedi, vendredi, samedi à côté hôpital na minuit. Donc à to solola dimanche, lundi à côté hôpital, a oki moi bien té na butwana lundi à côté hôpital. Donc assurance c'est ça qui n'a pas ah wa bimba longola biso bat na biso place mususu c'est que ça va bango ba oseka na bango ngai ka yo telema depuis na bimaki 4 heures na tikalo la té docteur ebisinga fanda na fandi ozana na nabite na ba tata moi sina baleki musuba libanda na tuni docteur ndeni mama abia ça bien babino ko tala yi habité zela na oya a Télémi, à côté de bureau, il y a un papier mon boy, avant de tanga Yambe, Micheline. Pour n'anga idée n'angeza, tango mususu. Tobima. Tango mususu, yende azur élève, il y a docteur au na tongo. Ce qu'on a l'inga yeba, maman za, ibanda nini à vérifier pour akomati ao. Asili il y a de tanga ya, tchenga papier le kola mesa, et puis singaza mobali. On a fait tout, mais maman zate. Sarah. Na yoka mai moko yekita muni soki bo sopa mai matanga ni sopa nanga so mai sopa na so matanga ipanza na mike mikiana na yoka ngusko na makulu na chika na zungi na kiti na yoka sko ba mai wana eizwa ngundi na musika sko fi moi za epemena na yoka aoloba asubi docteur asubi soit ni nota les tensions Fimo pembe nanga. To ba telemisinga pal na tabu na poli bilamba na subi na bilamba. Ndeko na yo kutu. Ndeko nanga. Mwasi nanga te. Osubi na bilamba. Na suba na bilamba na bima na pression moko iska na perda même moral ya ko yebisa pour moi mobali. Faut na moral ya ko yebisa ba basi ke tozi matanga. Na perda moral na quel boson on a ici bango bovandi awa Micheline na kufi. Na yebisa bango bongo. Na yebisi yo bazaki na terrasse mo za na ngambu koto yo ya wangata. Ba katsa prince na wanga ba katsa wanga na ba kota siko. Ba moto mitu kezo leka panique koti na yebisi yo. Na kuko gérer bango. Zanga maîtrise. Na zanga maîtrise. Maîtrise ana na ngote wana eza ya tata mwasi nanga. Maman nanga te, papa nanga direct te leki ya tata nanga. Nazwa visa ebimi yango yo pe na nango. Na boyo kende voyage. Et beba. Visa baby na assurance voyage na visa et baby. Donc si on a son marapé na billet pour la chance. Il faut de l'anga boy na voyager. Mais comment de la paix se permettre ya continuer pour l'andi la makambo ya voyage ti ya ose la paix visa pendant que on a moi si na morgue. Ezata ke bakundi na morgue. C'est méchant. Et à sens à humaniser. Et on a tout na émotion de la émotion oh ya ko bungi si être cher. Yo betili solo soki ya grande sœur na o subi na bilambo subi. C'est méchant Sarah. Et à tu monter à ma bé. On mon ana batu baso défendre c'est pas gentil. Tu vas encore défendre ni bandit. Na zana ba comédien mususu ba oloba au départ to ko défendre yi. Mais place to komi to ko défendre été. Parce que Tomi Tchapé na place ya ndeko ya kufi wana andeko na biso. Ata kutango.
Moi na batu moko ya mwasi ya kufi. Eloko ezanga nini obenga mama na bango yo yebisa monke explication eza boye. Moi na bino na balaki ye aza mwasi na ngai moko mutu na kunde mutu opekisa ya zate. Mais une fois okimi opesi intention. Ah. Alimbisa biso. Et ça passe en tout cas. Alimbisa ngaso. Ah on est aussi ces missions na biso. Tobeti tina lisola batuba. Oyebi eloko ya oloba. Nalinga même pas qu'on penser un jour que au coup fait la monte moko être cher makasi bon penser comme elanga na maman. Il faut perdre. Tala. O admettre pe que na perdre. Est-ce que maman va donner la tisikoyo? A soit admettre qu'à perdre moi en est. Tisikoyo parce que on a besoin ya mon bali ouais montant yo soulager monter maman na et à dollar. Au-delà makamuno soit ba finir maman zoba, maman boy. Maman, l'amour d'une mère envers sa fille, envers son fils. Oye binga na ebi couple moko, moi ça mobali babala na. Omonika ngo ucholo ba mabo kila zo linga mobali mingi. Ndezalaka moi ça ko bota moi ça kufi. Abotaka moi ni moko moi si. Oyebi ke mobala mwana ne akomisa mama na lora mama ne. Moni bolingo aza omona mama na ye azopesa na mwana ne. Amona ki mama akokufa pe liwa mwana ne. Azwa mama wana azwe asombela endaku, azwa bana o babota na mwasi ne bakoko ne. Apesa na mama na ye. Mama mwasi. Po bakoko tanga azomona bana wana, aomona image ya mwana ye. Azwi bana nyonso apesi koko na bango, azwi bana misala tie, koko na bango a continuer ko. Donc mama wana na quartier au biso za ofuta tozo kanta ya boti garçon wana. Nzoka mwana ete. Yoka histoire hein. Biso na quartier to dolo baka maman ne ba lo baka so boti mo amobala koma ya belle famille. Mais garçon yo akokufa pona mama na ye. Soka ye wana zo ya omona biloko zo kita mama. Siko biso yebi ke ye akufela mwasi aya na bana na ye pa mama na ye. Papa mkoto zo la vraie version. Que maman moi si tout ce là non pour les moto ako consoler maman wana le cadeau là azate pour même que mon aka dola maman na suka parce que maman na zaina bolingwa dola pas ako lambele so dola bilambela nga na zoya apesi makala donc comme mon dola a mon mwana voilà te moi maele ndé a na famille. Et puis, quand on beaucoup de famille, 15 ans, on a les mois. Vous savez, on a famille 10 personnes, mais on a les mois. Vous savez, parce que au boti mo na boti mutema te na famille mo na tozana mo na mo za liboma mais toza pe na ba mayele baza oui ba mayele ba ozanga te ah non ko monsieur Suki maman passe na mutema. Na évité dans un message na relancer te pour na dola. Ba sincère condoléances na famille. Ba ndeko ba côté la dola. Boye baké leki ya batu. Mwana ya famille ya batu. Ça fait maintenant 17 jours, 18 jours. Le 18e jour na là na morgue. Famille peut bien kunda le fruit de terre so dola mona ina matanga te. Po bango ba na droit kunda ite. Sans suite. Sans réponse. 18 jours, voire à peu près 3 semaines déjà. C'est méchant. En tout cas, bateau ba côté la dola, bobinge pe na téléphone. Boye bisa épée. Nga pe na téléphone na ina obenga et malheureusement na ngote. Soki nazaki na ye au départ na ngena pesi ba procédure à regarder procéder na makambo. Ouais. Mais en tout cas, ils ont passé. Même l'entourage, Moutako peut sa conseil à Zate. En tout cas, monsieur Suki Awa, restez branchés pour la deuxième émission.